Mbote na balandini surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Show de mon cœur Oye. Les loto yeli bino télé-réalité makambo oizo lega nakati ya Suisse. Elongo na silabisa lubota la comment est-ce que ba séjour na ye ezo lega nakati ya Suisse bino moko bota la makambo za ya minana mam sabengi babakoko nyonso boza la branché nakati ya si la bisalo officiel film na biso ezo banda kalate to moni déjà film na biso déjà ezo ya titre nango eza lolenge boye Jean 10 ha et kozala ya koyinda les abakuku tozala concentré na kati ya si la bisalo officiel to sengi na babakuku nyonso de partout tozala branché na kati ya si la bisalo babakuku nyonso de partout to sauter ba pibité na kati ya Adassa Temo TV tozala wana pona ko soutenir Adassa na kotalaka ba publicité na ko liker na ko partager ba émission na biso tolinga bino bota la télé-réalité. Maman.
Originaire de la République démocratique du Congo, Sila Bissalou est une actrice comédienne professionnelle vivant à Kinshasa. Celle qui se fait appeler la David Beckham de la scène théâtrale congolaise, elle est la seule Congolaise à définir la plateforme YouTube en Lingala. Originaire de la République démocratique du Congo, Sila Bissalou est une actrice comédienne professionnelle vivant à Kinshasa. Celle qui se fait appeler la David Beckham de la scène théâtrale congolaise, elle est la seule Congolaise à définir la plateforme YouTube en Lingala. Originaire de la République démocratique du Congo, Sila Bissalou est une actrice comédienne professionnelle vivant à Kinshasa. Celle qui se fait appeler la David Beckham de la scène théâtrale congolaise, elle est la seule Congolaise à définir la plateforme YouTube en Lingala. Originaire de la République démocratique du Congo, Sila Bissalou est une actrice comédienne professionnelle vivant à Kinshasa. Celle qui se fait appeler la David Beckham de la scène théâtrale congolaise, elle est la seule Congolaise à définir la plateforme YouTube en Lingala.